Ah, bonjour, bonsoir, bafan nanga tout, obolinga ragoya, pete pete mona muluba, balobi, on est ensemble avec vous, hein, tozan abino toujours, babi, vitesse ya lelo, yangone makambo, pese loko, ozwe loko, babi lelo, nazan invité nanga moko spécial, o nayambi lelo, boko mona ye, aza pembe nanga, a ko se présenter ye moko, hein, bonjour. Bonjour maman. Kombo na yo nani, on se présente. Kombo nanga pasteur fils de l'homme. Ah bon? Fils de l'homme. Maman est beau sentir hein. Nansi déjà na banda ko déjà boningani hein, fils de l'homme. Yango nde makambo. Papa. Elobe na yo oyo ba tudé ba ko kamona na banda ku ba poser ba question fils de l'homme, fils de ba bika fils de l'homme moko. Hein, pasteur Mukuna. Yende pasteur Obisoto yebi fils de l'homme. Wana voici l'homme, nga fils de l'homme. Tous a différents, voici l'homme na fils de l'homme. Tous a différents. C'est bon, merci. Nangina tout na papa. Et bani no ndenge ni no fandi na okara boyemba moko. Obandi ko imiter pasteur Mukuna. Aza idole moko markanga na vie. Na fanda boye akotanga na misisa. Alubaka nanu kitoko na sipelaka nanu makasi aza nanu papa oyo ngai ya mulimo pelisusu ya solo oza makambo bon boka na bino te aza comédien quand dit okenda na bino toujours que masolo babi eza nango bien balobi boromona boro sentir ye tanga bi kami bengi fils de l'homme c'est que penza aza mwana moko ya kati ya masolo papa na ngai oko sala mo loko mobwe esepelisa bato po tebi ke papa na soki azali boso bato babie azara to ba obia tango bie betaka mutu tout mato ekanga ma panique kotaka na lingi ba sentir yo penza fils de l'homme na lobi boy bana tisas bana Congo passe zo salanga zanini na vandi boy na yoka boyo pasteur Mukuna osali équipe pasteur Mukuna azali renaissance pasteur na mituni boy est-ce que tata Raphaël oyo to benga kalelo nan stade de veme bato basalango basali anani basango baza satan basali ensemble mais nazo yo kalelo Mukuna ake boy asali équipe Mukuna eza business bible zo yebisa biso nini oyo asali taliate apa kozala pasteur nazana nu mutu nazana ban na katanda kulokola ba trésor Mukuna le pasteur col pastoral le valable nazana ban pe lisusu na kamba ke église lokola ya ensemble munene lokola asek futa zala na business nanga renaissance eza lokola société nangai elongwe likambu ya renaissance na komi koyoka mikolo yo ba solution papa zela nanu batu mingi babetsa makili baku toza batu yoza musala nzambe tinda yo pasteur mais lelo oyo otiki makamba munzi ya musala ya nzambe otie na sima ozwi bale otie liboso bale eza na bakisi bale eza na makambo ebele bale eza na ba distraction nango ya mabe yo za pasteur oza muto ko kotelema na cher ozo te ya bato mais yo koti na distraction ya bale bato mingi ba betsa maki mabaku expliquer nanu bato nanu zo sa bango na nzela nanu est-ce que sport oyo babenga ka bourse eza ya bakisite tout le monde bato ba pasteur bazebele basala ka sport umuni loko la pasteur nanga yo mingi oyo na lingaka mingi ya sendo azalaki ko sponsoriser ba bourse. Ah bon? Papa Sony kafuti déjà non pardon c'est que loko lobi ke c'est que yo posa mta bakisi te mama ndoza wana ozo sala musala na yo soko landi batu balobaka lisusu batu basala ka ba émission batu musu basimba ka bakisi te yo posa na kisi te yangeze nzambe yanga pesa ya nzambe siko kende na ndinga mabe basango ne kende na ndinga mabe sango nini ya mabe kenda kende ngokote na monde ya bale wana seki yo po simba roi Salomo kuto abali basi 1000 femmes oyo baza rekoni baza 350 oyo nyoso batikali wana zamba yebi bango te mais kombo na yeza na bible lisumu nini oyo ngana sali oyo mukili mobimbelo bago pasteur Mukuna sali équipe wana bana oyo bazobeta na kati eza société
Mais bana wana bazobeta na kati ya équipe wana toyoka pe masolo ke ndenge ezana babeta bale bamemaka bango ba mort bamemaka bango na mboka mo boye mo 3 jours 4 jours mukuna pazalaka wana zela na yebiso lokumuko tina nini renaissance botam renaissance zekiba ba féticheur te otukata mitu ya ntaba tokundana mabele soki na longwa na ngambu wana na yaboy ezapona linga makambo fétiche te yango na créer renaissance nangina pozo question moko merci et lingai papa mukuna po nini moko polaka po yobiki oza mwana nzambe bana nzambe chèque ezalaka te mais zara mo bepe ke so bobeti pe équipe mususu pe bo poli boza na be chèque na bino yo kumusiki oza na kisite po nini nzambe ngo asala ka te ke yo oganyaka mama na mukili toza na le haut et le bas ozoyoka Renaissance bimi pas même 2 ans et beti coupe d'Afrique. Renaissance c'est une coupe du Congo. Ozoyo tout ça na nous bana mike. Renaissance c'est du poison. Renaissance c'est du kake. Ozomona Renaissance c'est zongi bisengo na bilongia ba mama. Mama valinga azokalinga mpio jeche liboko na ditamu. Ayoka kaka na balabala. Bana fibo woye mama tomboli mpio da bimi na balabala woye. Sengote. Ici, na mitema ba mama Renaissance zongi c'est équipe nyoso ezalaki ya kukufa Renaissance a renouvelé vita Renaissance a renouvelé mazembe Renaissance a renouvelé même ba voisin iman siko papa mukuna tongi to tuna ba joueur o ba betaka l'équipe ya Renaissance bazaka ba frère église ou bien baza bana oyo zozo bango libanda ou bien ndenge papa mama Renaissance za société ezwaka mutu lokola nyonso oya yeke azosala musala ne malamu to yambiye mikolo inazoyoka na stade bazolobo pasteur wana ko mikolata lokola saper bakende na cantique de cantique bible zodete ya bien mama bible zoloba nini alata kitoko tina moya lelo mutaleki azate Salomo. Mais papa, toi qui n'est pas Salomon no lata banzambala, Salomon no lata, mais justement là Salomon la Bible ni la papa zela pardon. Ngam na pose question. Salomon en droit ta banzambala. Salomon tika ko lata chaussure te o chongeri. Salomon tika ko lata veste te ezana griffe. Salomon tika jamais ko lata lineti ba tie Versace. Salomon jamais atika ko lata chapeau ba ya griffe ou bien mutuka moko boye Salomon so tambola ngo amer ou bien ni non. Ba pasteur bino sikoni boye ko laksa biso et la télé. Na tango kala ko exemple c'est bon mais Salomon tika jamais ko lata ba biloka ba griffe o lelo bino ba pasteur lelo comment lata. Omoni tango zolo ba Salomon lata banza ozalaka na époque Salomon. Mais tout temps dans la Bible, Bible de l'accès biso nyonso. Bible za image vidéo. Papa, Bible za makomis. Oui, yango na to apprendre. Siko yo makomi wane la kisaka yo nzambala nani Salomon lata. Mama, tolo baka makambo yebi, oyo yebi tetika. Tika papa, oyo pesange mention hein. Mais papa, to tanga ka Bible. Omoni Bible, to zwaka oyo ba koko na biso ba kokolo ba komaka. Ba kokolo na biso baza banani, ba Abraham, ba Isaac, ba Jacob, ba kokolo na biso. Bangoni ba komaka, yango siko na génération tozo tanga pe to koyeba o ba koma na Bible. Yango wana nde to yeba. Mama pete. Kombo na yo yango na pete. Kombo na pete. Na baluba babengaka ngobi teke. Ezabo ye mama. Tango zolo ba koko na biso. Tango ba koko na bino wana atata na yo azalaka te. Même tato ya boti tata na yo azalaka te. Somo hein. Eza histoire oyo ba beti ayoki. Pete. Omoni makam na yeli awo. Na yo kolobake botika biloba loba na kombo na ngai. Na samo sala nzambe mutu nyoto azoloba mabe na kombo na ngai akola kama mabe. Ndeti mwana oya mwasi oyo abengi ngana depuis kuna na nini na Belgique Christiani Mbonzi ndekwa Nasi Mbonzi bébé jaune tutali boy nani mami Mbonzi na Belgique abengi nga yezo bisanga o pasteur na yoki bazotambusa sango no mabe na tuni bango eske ngamuta liboso na bande équipe Tata Raphaël obuyo kaka Tata Raphaël asa sango eske za muta emisala mabepe yoki ndaka na stade oyo babengi kam na nyoyo nini veme eza ya basango la piba ya bato babandi ba équipe nyonso ya Congo eza basango eza la vite auti na équipe basango iman auti na équipe basango
to créer mais biso nyonso na se équipe banani ya basango mutu moko yanga sala équipe te mais bomi pesi mingi na bale ndeti papa Mukuna mi pesi mingi na bale donc omi pesi mingi na bale ozwi makambo nzambo zongi sina sima et comme lelo ceux qui par exemple mutu moko leki na TV a critiquer yo po leki na TV o critiquer o comme men ko pe ko te ya batu maloba ele msusu ko te ya batu bible mais comment kende ko te ya batu na msusu bale oboni ngande na nzambo lelo ceux qui bomoni renaissance est-ce que renaissance na nzambe égale combien ceux qui va critiquer ngana mukido ko soit Yesu kutu star ya monde entier ba critiquer ye bongo ngayo. Ok, merci. Ba fin nanga o bolanda ki biso na émission oyo. Papa okopesa mwa mbote ya suka toyebi ke numéro na ko saluer ta batu o ba kolanda yo. Ya liboso na pesi évêque Pascal Mukuna ye moko esikazali grand prêtre ya ba papa ya évêque nyonso na pesi ye mbote esikazali na bana aseka nyonso bo s'abonner massivement Canal Fiti One, Canal Fiti One, Libanga TV. Na Libanga TV awa ndoko mona biloko nyonso na ko se pumune po na papa na biso na aseka. Mais bino bo s'abonner bele eza loza na États-Unis s'abonner. Eza loza na Amérique s'abonner na Libanga TV. Okozwa biloko nyonso oyo mutu nyonso a kritika ka papa. Okoyeba pa na ngai. Naza défenseur ya papa na monde ya media. Na pesi pe mbote na yemoko Mama ya botangai mama Rose Kabasele na pesi lisusu mbote na bandeko nanga lokola Claude Lubata ye wana kuna mwana ya États-Unis ya popre lokola pasteur Dudu na pesi binombote numéro à téléphone numéro na biso ya téléphone ezali soko lingo zwanga moko ubenga ngai numéro ya téléphone eza plus 243 84 44 035 11 plus 243 84 44 035 11 tout ce qui wana maman tout ce qui wana. Ok, merci beaucoup pour sentir penza que na bandaku hein pour sepeli na bi ke boza dessus tant que bolanda l'émission o et ça la bino bien makasi simana ko yawa pona lobela makambo ezoleka na kisasa lokola ba groupe yambe ya na en tout cas merci. Phénomène mbeya merci abonné na site oyo na kolobela mbeya kimbe yambe mulimo yambe na ya malemba. Merci papa, merci, bye bye, merci.